Tomoni héritier Watanabe na Fabregas na kati ya Angola. Même avion, mais bapesani mbotete, basolo lipete. Mbotete na ngo chatiesité. Mais muta pesa komba Fabregas yana. Héritier parce que Fabrice a na kombo ya Fabrice énergie. Ba muta komisa Fabregas c'est héritier Watanabe. Telo bo mabitu na musique. Na musique lelo gratitude et do bo mabatebele. Héritier da vrai. Ko ça l'orchestre liboso da synonymité au leki bato. Ce to na kata maison mère. Héritier abandi ko régner banzela mona badani kuli. Tout lelo histoire ya martyr héritier dans la kati. D'accord. Pour ça lelo a batie ba moyen batie Fabregas na martyr ba boy. A changer date. Est-ce qu'il faut tout retenir nini par rapport ya ba dire ya Kisinzo ndenga lobaki ke ba ver wenge ba triquer héritier Watanabe mutalinga héritier Watanabe za Koffi Olomide. Ba Kisinzo ba yebi musique té kozana ba musicien ngolo bateke té bo yebi musique. Vie eza na ndenge nini toza bantu. Mutu nyo tu fa ba place a outil. Mutu so yebi place a outil té place a okende pe a oyebate. Yé a umene héritier té a ene héritier d'ailleurs otika la roide héritier té. Yo yebi sara batu té ke yote ke bata wenge ba soutenaki wona taki bitumba bana batata ba okota té. So taki bitumba clan olingo mona bato nyonso to ba beta na wenge o ba JDT ba nani nyonso to o bato to o to ningo tanga ba kombote. Ba nga ba derrière héritier ba tie makambo na bango Angers. Na robeta trésor congolais beta masolo ke fali api mele maki na lipa. Parce que mutabon a beta on a TV qui a yepa mutu Amelia kité ayaki pa fali poalia mais fali api mele maki da on mele tikatolo. C'est comme tu as déclaré ma musique robeta on en est. Mais ça quand même chargé marketing. La charge marketing bateau yo bazo sala ma beo ba sala fali promotion à tout moment. Na ka orchestre né da Rayena marque house. Donc ma musique on ninga na yebeli bateau na ba dans la charge marketing était pour ba bien ngote. Mais singai par exemple, so na za fanatique qui a fait rebel à travers na ka fait na robeta na tala faire na robeta li solo orchestre musuté. Dans l'hôtel la qualité à faire ça la gibo na no baka mama faire so la bano ko tsara ba komba orchestre mususu yo ba ki ko critiquer orchestre mususu e ba eza o matsa bango eza be hero bato ba sala wana bozo ko tamaka momoro be lobby ba succès à batutu ainsi la nango bato ba dongo na bango normal pour après succès da stabilité au moins sur la stabilité ce que so réussite na vie o comme méchant tant évolue ko ça la succès do régner na vie na bizaki chassa évoluer ténéris mais jour Carlito abima muta silisa évoluer orgueil da Carlito avandi ayako yemba ba disque na biso avie na biso na nyo nzoto pe ngombuye vie na biso papa Noël balobela ka motolika mbombala moko aye balika mbora zali kosala bapekisaka motolika mbona tina soki aboyi botika wana Carlito succès ata ba redi ba pesa ba mbote te biote bi succès nenge kendaka. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Ostelmac. Mesdames et messieurs, merci de suivre Congo Mokili Télévision. Merci encore une fois na bandeko nyosoto bapesa biso confiance bandeko tout basala kaye que tout se retrouve à Kabongo propre, beau et puis santé kitoko boy. À part Nzambe, yana bato balingaka biso bakomelaka biso surtout bandeko bana poto. Merci na bino pour la confiance. Na olelande ba vrai chéri. Niveau bozo côté langai niveau bozo sepela na émission oyo merci na bino pour la confiance au bozo pesa biso
Congo Mokili, c'est la plus grande vitrine de la culture congolaise. Kalaming était une émission politique, puis Roya Ramalem et Malem Monango avec le jeune Nondi premier. Bandeko na biso ba meilleur vœu na bino, ba meilleur vœu na bandeko baza na États-Unis, ba meilleur vœu na bandeko baza na Paris, bandeko baza na Bruxelles, bandeko baza na Suisse. Ba meilleur vœu na bino surtout côté bozali na lingaka bino mingi ya bino Nondi premier yeyo. Serviteur Nabino et voilà, nous sommes très contents. Yaroye Bake, ba commentaire Nabino, ils ont fortifié Bisso, ils ont la qui ça que Bolandaka vraiment Bisso na limemi agnon surtout Tolingi Bino Makasi. Bande onangai oyo baza côté Afrique du Sud côté ni nango yane kekeni ya Rombox azalaka. Ba merci pour nagnon surtout Trésor Gouzala Domidie, Trésor Mouchi Fondation Mouchi. Bambote na bino côté bozali et puis ba meilleur vœu surtout na biso bandeko tozana kata Kinshasa ba meilleur vœu na bino ba bonne année na bino en tout cas côté tozali toza toujours na elengi ya ko comprendre que tosala mosala pour na bino bokomela biso bolanda biso na ba privé ba critique na bino bosuka na ba commentaire te bolanda biso numéro ezala wana ezala ya ngai moko donc soko komi na ko répondre yo to solo la r nyonso to kolinga so to na mosala te to solo na bino to na biso borgete to ra fierté en tout cas ba vrai chéri ba vrai jo to rapona bino ba jeune garçon pe na ba tato balinga mosala malamu o bakanisaka ke moi code wana et rosala biso pe moi bien en tout cas merci pour tout ba partenaire na ngai ba o ba soutenir Kanondi premier na bandara na boss Cédric Teka meilleur vœu na yo $100,000 c'est quoi ba bonne année na okoto zali Pablo Kini le véritable déclarant le seul et unique bato ba yo ba ilandaka ngai ba yo kaka makambo na zoloba bozana ba conteneur il faut vous déclarer bozana ba mituka ou bozolinga bo déclarer en tout cas le dispatchant le véritable déclarant le seul et unique déclarant wa sala musala ya malonga na kati ya Luanda comme on n'est pas bloqué ni ceux qui bozana besoin il y a ko contacter bo contacter ngai na repesa bino numéro na émission na routine de la bino numéro na ye bo donc bo la na privé pour na bateau bazali ba homme d'affaires bazana problème ya ba douane. En tout cas, na pesi ba bonne année lisusu na équipe mobimba ya FCC Nondi premier journaliste FCC bambote na bino en tout cas Arnaud de permettre ngai na remercier Parlo Doucent Touche Guerrier le millionnaire ba meilleur vœu na yo meilleur vœu Ben Woli les Gabonais les plus suspects les Gabonais le plus dangereux les seuls fantômes qui sourient meilleur vœu Bodri Matadi Union européenne meilleur vœu Corny Chitambani meilleur vœu Kingslova meilleur vœu Alvelge la poule Gamalelo meilleur vœu Farel Mille Esprit meilleur vœu na Ndekunangai Elvino Totorino Toto ya Tembe meilleur vœu Kadika di Mabokete voilà tozo continuer meilleur vœu na Mokonzi ya deux continents Guy Basket toza sikoyo na tout ça toujours na temps ya actualité boyebi que na hotel ko ya Bakoni Star par rapport ya ba analyse ya marambo ya concert ya héritier Watanabe et bande ko basenga ki retourne ye bo comprendre que to banda ko zala na Koni Star anytime pona ko ya na ba intervention au Italie makambo ya culture to suka kana musique te to banda ko toucher moi makambo belé donc éviter ce bobenga biso pe équipe analyse ce bobenga biso nini meto bando zala na Koni Star moi mingi en tout cas na fungola déjà je na recevoir Koni Star. Je vous reconfirme encore que tout dans la Congo Mokili télévision ba chaîne monsieur ezala na ngote ba sala pe musala kitoko te a ande côté tout ça la musala ya bien voilà to yamba Koni Star meilleur venayo. Merci à vous pareillement les jeunes Nondi et là on a s'appellera na soki bato ba hôtel la émission na autre pot parce que cerveau fait ça ni cerveau fait lire donc c'est ça le problème encore donc ba meilleur veut à tout le monde batala rabiso. Et tant que tu as rabasso batté, tu as pour ça, tu défends des causes, il y a des musiciens. De la musique, ils ont parce que la concurrence fait toujours loyal. Donc, Moutona Moutou, Amital, ça a danger au Yaza. Ou à Rotal, ça a danger, à quel moment pas mélomane, et vraiment toujours super na bateau, notre bonne musique, parce que bateau va couper la musique au Bazali. Bateau va bunda pour la musique, Baza, il y a une mère à musique moderne.
toujours au Grand Calais. On a le bac depuis 1983, baté belé. Babeta aliso n'était pas botaka basi, mais soit botaka na mibali. Balinga babeta vraiment marathon à Birin pour na ko la sa capacité à papa na bon musala salaki. Ndenge balombo basalaki, c'est ça les problèmes. Dans père ya musique à Congo Grand Calais, l'histoire n'est beta maraté pour abotara. Il pas botaba na basi. Dans via botaba na mibali te. Abotara na mibali te, mais ba rumeur et bi marathon mais abotara ba basi. Oh toyebi. C'est ça. Basi na bana basi. Bana basi. Ya mona moto ko beta tole, on mona e mongo lombo. Abeta marathon à Birin pour na lombo makiadi, c'est ça les problèmes encore. OK. Meilleur vue na yo non connaissez. Merci également. Les gens non dit. Batalio trop, basepeli trop. Ngai batu batala ngai trop, on a ebisaka yo photo betaka histoire ba musique ba ndenge banda après toke na point ya bato yo basalaka ba analyse pour na ko diminuer ba effort au baninga bazo sala, c'est ça les problèmes encore. D'accord. Alors na yo moko pe ba bengi yo ba lobby ozuma ba appel. Non, ba appel vraiment donc vraiment na joki ba appel à misa na ko tanga kombote. Alilagi le trop na kombo na ngai. Pegi kinzunga. Yo yebi. Pegi kinzunga na misa na ngai avant na veni. Kasabubu na ngamba ngirengiri place aveni o Laila Kabara Bolingo. Na Kabara Bolingo. Laila ne. Oye ba nzembo ba yemba. Laila Kabi Bolingo na aveni Kasabubu alaile zongisa motema na ngai doki. Nga aveni Kasabubu la benga ngo aveni o Laila Kabara Bolingo. C'est ça le problème. D'accord. Vous comprenez que c'est Conny Star. Un grand merci. Côté à Canada, je crois que boss Lakis Tigre, le boss Tigre Lakis. Même dans le Portugal, dans le Canada, boss n'a pas su bambote. Kalamingi te bomona e azo zonga na kati ya Kanfufuana. Côté ba Roger Kambenza bazalaka, côté ba Fils Mayaya. Le millionnaire côté ba Jordan Munganga bazalaka ba boss Steve Lufalanka bambote na bino côté bozali quoi ba meilleur vue na bino surtout. Alors Conny Star yobito sola masolo ya musique émission tout ça qui no yo epesi moi ba makambo ebele mais avant to banda wana to moni héritier Watanabe na Fabregas na kati ya Angola même avion mais bapesani mbote te basolo lipete bana ya tata moko babimi na orchestre moko bazalaka pe ba master. Qu'est-ce que tu diras par rapport à cela? Le problème c'est quoi? Au moins la vie de vivre à boye même na bakata ba famille biologique exactement sous grand frère na liboso na cadet na bango ou soit 4e na bango courir ça année et le karaté dans nango normal. Et ça va propos mususu oyo proposer au ça va propos pona grand na ya famille so va se payer nango te awasani et luka courant ça nini et le karaté vie c'est comme ça bato va vivre bon na ba mbote dans la gentillesse dans mbote te de vivre là-bas yo to va en Angola ba kopesa o bondé à botard bonoit même ta le bote mais non mais na poko la on ça ba manquer au respect on va arrêter mbote dans la gentillesse te. Les moutapes ça rombote à tout moment repé son mbote de lobby ça va manquer au sani manquer c'est ça les problèmes encore et dans la makambo musu photos à la claire courant héritier na Fabregas et les gars bien te lo so ngai le batebele ba mo condamner ngai so ki bato bomba ma maseke ngai dans des dinga le ba clair héritier na Fabregas courir les gars bien te où est le mal? Mais ce qu'on courait les carabienté, qu'est-ce qui a fait que courant héritier Watanabe na Fabregas les carabienté pendant que mon kabenga muninga maître supérieur, mon kabenga ke maestro, mon kabenga muninga tout ça goga to yeba kike bango mibale nini sala ke kabola. Mon émission o to lingara to fungola bato po bato ba comprendre Conny Star oza moko ya bato ba yebi mamba musique to za rota ozara na wata ozala na maison mais ozara na Weranson et tout ça ozara na bato wenge ozana ma monde musique bato ba yebi pe même affaire et tout ça. Héritier na Fabregas bawelela nini e kabola héritier na Fabregas nani azamabe na kati ya makambo na ko kabona ya muninga ya bango. Bon, naebisaka yo eloko mususu bato ba vivre na vie héritier da vrai de vivre héritier da la vrai oko sala mabe oko sala makambo même ngai batebele bazala
le jour de kuta na héritier na ba propos yo yebi nde to kenda na héritier likolo mais jour de kuta na yeke ngai mona sani ke na ndima te ke to causer pe na héritier bongo et ça na ba médecin mosusu est-ce que ça raté hypocrisie non et dans la vrai comprendre au moins ceux qui médecin oda muté ya monene e bana oda muté ya monene et na médecin mosusu akangelo kanda libela mais na kanda libela do kanga mais jour a odaye et dans la bateau ba critiquer jour ba kundaye pe na lilita baza bando bimisa ba mabe na ye so bando bimisa mabe na yete to ba na façon nini ya do bule ko na mokili to libela bato musu nde ba pasara bongo ke na vie to libela nde tikete to kufa te to libela au monde on a ba méchanceté mo be na terre des lions vers baninga et radia ba fossile siko héritier ko sa nde nini ke ceux qui simbité akati makamuna okete to so za boye lelo akokangelo kanda mais lobby a rolemba po ane mutu mais ce qu'on a ba médecin musu ba double discours na teva le maka mususu na CCP na bureau na a préparer ba maka mususu ya on si on a boya na tele mela makambo wana mutu mususu a salisio côté musazo le ba ngala sala kibu na donc saki na sala kibu mais ce et toucha bato na vie bato fo ba la vrai tondo bete histoire le wana ndeti nini baba negolo balokola ndeti médecin ni non ya vivre la musique ndeti o causer boy moi te proposer to ebisa bipolité parce que bipoli soro take papa wemba soro ke chez a oyebisa yo tala boy parce que dali mutu ya papa wemba ata bo lingi la papa wemba mabe mais suka a osana nini a kena okaka na nega ya likolo mais ça le quoi neti pas sécos na quartier la te ceux bono tonga kofiolo mide muta ko bombela bino websa kofiolo mide vérité ça va passer OK siko souci o ezala non ndenge to lo bagelo mo be makamboka ba dernier fils et bon mari dernier fils c'est-à-dire quoi ce to na kata maison mère héritier abandi ko régner banzila mona badani kule ba musicien to ba petit musicien à part ba mikolo par rapport ba âge là abano régner ba avant badani kule mais na cour sangona badani kule bato basani ki bakatana so otail lelo Fabregas bazana ba guerre d'esprit na héritier mais muta pese komba Fabregas yana héritier parce que Fabrice na kombo ya Fabrice énergie ba muta komisa Fabregas c'est héritier watanabe to bungisa ba vérité te et là bo ma musique na biso so ina reconnaître que te Clarisse Descanto apesa ngai boy Gouter lutadi la pesa ngai boy Nathalie lutadi la salisa ngabe chaga lutadi la salisa ngab ou soit amigo Jenny a salisa ngai doki ezana ba erreur muso atu ba vérité te lo bo mabitu na musique lelo gratitude et do bo mabatebele so yo offendi boy oyeba kete héritier a salisa Fabregas makasi na kati orchestre non eza ba doyen eza na ba doyen mosusu to vandi na kati orchestre moko ya na mutu muso mwa galingi yote opa poisasier ako pratiquer bido pe terre de lion qui était na lingi ba mission te contre boule ba opé spacité et le rognon tout ce makila mutu ba tout anara déjà pourquoi Fabregas abandé ko travailler déjà na héritier na coulisse ce qu'on suit chance sur ça l'orchestre avait hérité ngolo batege yo leki hérité pour la nini na ligne robeta ye loko fo ba kino ba comprendre ko ça l'orchestre liboso za synonymité yo leki bato et la bongote pourquoi na zonga la ke loko moko boy oyebi vena biso moko be nanyo yo John Poy père son âme papa na beregi Poy o ma ke vient na embela biso kadima na sengaki yo permission na kende mobembo na kuta yo da kozomona ki mutayemba nzembo wana nzemba kadiko ya mama bato mokili balingi daki mutayemba bacharana etake abane koyemba na kati ya OK Jazz aki midisa franco bapapa yemba bazalaki na baorchestre na bango bayebi kete John Poy pas azoyemba na danger Zopan ayana kata OK Jazz mais bayebi ki aza danger pourquoi ça non musicien na kati orchestre moko boy mais ça influence koleka na mutu dans orchestre OK d'accord donc zo ndangai aroza la vraiment aroza la peine influence koleka bato batana kati ya
basali ba orchestre na bango. Pourquoi? Aza d'expérience, aza na makambe belé o ya sali na vie na ye. Y'a un monde à guetter, Fabrigas au monde à guetter, héritier comme adversaire, comment pour lui bozaki na bino bien. C'est qu'on n'y kabola bango. Il faut siko to mitu na siko bateau ba rekomela rabiso na ba commentaire. Yo information ni nos anango et loko ni ne sala ki héritier watanabe. Po yo ibara mama rambo belé. Ba Olga la diva mama Kabelo na pesio bambo teroto zali na ozela chombo na nga talande chombo sali moi genre. Donc bosolo la son lango na fiscal la député et loko nini yango e kabola bango eza ne loko moko Fabrigas abetaka masolo na CC orchestre na eleki héritier yango wana ba balo c'est ça le problème nzoko na vitesse sur héritier Fabrigas atonga ka héritier watana bina c'est ça le problème donc ko wata a kese yango lelo sala mise Léona Bill Kiton so legi na TV au critikaka c'est le parce que c'est là le big état que Bill a critiqué to yango monique a reconsidérer était place à tiakaye a remis aux locaux comme adversaire. C'est ça le problème. Vina biso ne to vivre raboué biso orchestre on a toda expérience ko le tout ça besoin de expérience sur héritier zanango Fabrigas ça a tiré aux anango de même na carrière. Mais Fabrigas abimili boso héritier na carrière solo expérience soit aux anango ya ko porter orchestre ça yango héritier wa. C'est ça le problème c'est que expérience c'est danger ko le Fabrigas ni charge avant c'est là to le ba charge so na biso héritier même orchestre na pota va Fabrigas so to le basoni ba kenda Olympia zo passer na Olympia Fabrigas o il aurait loko moko be fallait au Fabrigas dans la danger ce qui va bien filer ba Beckham banani nyo surtout soki ba négocier la prestation na salle mo ba munene ndenge ba za na équipe wana et ngeza ndenge mususu comment yo dans expérience menga na yé ko sala orchestre en 2015 yo ça en 2011 toi un intervalle à combien il y a 4 ans soki à combien wana 10 ans ndето kende. Mais héritier ça moto même orchestre les bossa fabrication on a tout une question producteur était na biso musique eta ki bo moto et lui que le bateau social ba disque belé au leki bateau ya la ngana ranger mito à peuple congolais ko ça ba album e belé ngolo bateau yo leki bateau et là synonyme au leka bateau té Jiba salara des albums c'est ça les problèmes ici ko wasi dans 11 aleki Jiba l'année question peut te mettre tout dans tous allemands milieu de village tous allemands le rôle net ba frère entre frères tout le monde l'esprit ba invité wasi quoi aye na musique na s'imagine piano a sali 11 albums ce qu'on a expérience avec JB ceux qui ont été la musique na lobby na nombre on a ceux qui ont été la musique na ba industrie ça veut dire que azo bénéficier plus c'est ça le problème toujours le basiko na ba appréciation makambo JB piano sali ngo wasi quoi na a salité ozomani to sola makambo et liko lo batenga na tali so kaka madilu Adam na kacha OK Jazz Zaiko nyoka longa zo présider Zaiko. So na ina comprendre bien Koni Star pour na yo ozolingo défendre que Fabrigas et logo Fabrigas a ko tongela héritier c'était une erreur parce que Fabrigas a leki na héritier watana bete. A ko leki na ndenge po parce que héritier mda gérer bango na kacha maison. Fabrigas a beta ya mado. Oui que ya mado na ye muta beta. Ko sala ya mado zo beta ya mado oui eza carrière na ele le beta raté. To sola. Todo sola. Si vous avez zongi na makambo todo loba, non dit. Toroya na kata société. Yo ya mbingai orienté ngata na société na biso dans la raboueza. Mutema oso fungole biso mutema la gisine. Parce que était mutema o héritier fungole la bango. Na kata orchestre. Po yambara bango. Ya on a biso le lobenga fabrication d'après c'est comme bon. Héritier watana da so héritier pesa Fabrigas kombo so que héritier ayamba bango na maison mais de côté héritier ko Fabrigas a rôle que héritier ko le ka chef na yo otolo ba makambe belé wa za chef na he mais na kongoza chef de classe yo to so la na yo sikoyo accréditation orchestre héritier na Fabrigas entre guillemets to so la bato ba otala biso na la za na ba implice bien na kata musique nde to tambo lelo tout cela nani lelo azo sala makambo ya to bi lelo tout le monde nenge richa bouti à Jéricho et Nicolo baba bina filé il faut pas beta martyr parce que na ebita le solo la fois passée qui était et menem da banda maramba martyr to ba 20 mètres
et mené am tabanda mamba martyr Kofi Olomide la deuxième personne et que tombé que comment dirais-je Papa Wemba ayena basima ya bajube et lo que ça la rabonga za na tana ngonyo surtout bato basala makambo tout lelo histoire ya martyr héritage dans la carte siko bato siko o baleki pourquoi ba komi na point peut être défi à génération pour ba retourner bato plus tard tant ba beta li solo kete tabula beta le pendant une semaine franco beta ngote bato baloba kete tabula ende monta na histoire ya musique la ndenge ya Paris Olympia salle mythique beta pendant 11 jours pourquoi beta ma solo ya franco te mais nos expériences il y a l'accréditation que gérer les médecins. Franco l'équipe taboulé. Vous comprenez? Pourtant, rivalité qui part rater. Vous avez non rivalité qui part rater parce que Franco a salué rivalité il y a un Grand Calais. Parce que Grand Calais a le patron à taboulé. Mais dans la rivalité, il a le conquérant à Franco. Grand Calais. Mettons Grand Calais qui fait en 1983. Guerre et ça souhaité que même à Rochero pour passer Grand Calais à Lembagi déjà. Pour Grand Calais Lembi, guerre est commis entre Franco, entre Franco na Rochero. Na taboulé. Au point. Si qu'on Franco ce qu'on fait là parce qu'on n'en tenga la bunda il y a na tata na bino. Au niveau na ngate rivalité et que na bongo. Au sali boenga na betibo oya betibo nga blobi na yebo musique ebeta marabon dans deux ans là je suis bien hérité le lot grand na kati musique à Congo parce que beti martyr expérience par rapport ya Fabregas son na tuni hérité dans 24 ans de carrière en solo te nenga bana musique depuis 98 ti nenga komi bo donc so aussi le 24 ans de carrière so roti en solo ana 7 ans na kati 24 ans na yo. Donc, ce qui n'a pas orchestre, l'orchestre n'a pas 7 ans. Mais carrière musicale, ça fait déjà 24 ans. À l'équipe, nous fabriquons tant qu'il y a musique. Pour depuis 98 aux allélos qui hérité dans la BCBG en 98. Bah Fuji to yebi bangote, bah Bram, bah Gino, bah Tunyo surtout na to yebara bangote. Pour ne hérité. Et que tombé na tamoro bede dani coule bah yena basima goute be hérité. Dan Nicolas va vivre la musique. Et au terme qui était héritier Azali papa et Bazu boule qui était il faut peut Dan Nicolas ça nini. Diazala. Pour na ba héritier na âge moro be ba flair d'âge na kati musique yako ya Congo yanga sala ke ba Fabregas pe ba ya ko so la ba effort na bango pour na ba cause ba héritier cause ba héritier ngomi ki ba misa mike ba signer ba orchestre minene. Bon héritier. Ce que tu rebungisa histoire était pona batu bazoko loba ko ça alors que c'est liboso lingo loba tekete yo leki batu na expérience mais expérience héritier za la ki nango. Ce qui maison mereza héritier ça na tana kakol ba ça balance. Torosala boy to rebongisa boy voix nani basali be parce que azala ki chef na bango mais il y a commis la ki saboyete. Azala ki l'influence. Pourquoi? Ce qui ba rotsa banzembo moko ba pesa batu de permission héritier rotsa des chansons. Oui bien noté. Poni azaki mambiaka na bango siko bino bomo bundisa mbiaka po mbiaka lobeke na osala orchestre na tana ngai pe ayeko yebisa kete vient na koti lettre na bonike siko zela yo makambo ozoloba hermon na habité Star est-ce que olingo yebisa biso ke ba Fabregas lelo bazo bundisa héritier watana non otala ba émission te ke ado déclarer vraiment que orchestre nga eleki ya bango muto tala orchestre yeba na bango odotala standing ya orchestre ndenge de ça nini. Mais sur Aloba qui a par exemple connu Star toi qui est malade. Yo bimi ça ma solo pour passer na do solandambo. Kasi on a ah nga linga to solandeni pour parce que na ebi ke bata commentaire ba loba n'importe quoi. Kasi zana mi bimi ça o za na kati pour na les choses que Valérie était par rapport à Fabregas. Na bimi ça. Ya on a linga la bimi ça. Fabregas wana ye wana moto abimisa bina file. Fabregas abimisi Patrick Bekam. Fabregas abimisi acoustique 10 en match. Fabregas abimisi Sedaya Mado. Fabregas aza abimisi Brator. Fabregas abimisi Materazzi. Les artistes musiciens au passage na bango ba kolega il faut ba belela bango. Héritier abimisi Nan. C'est ça la musique c'est ça en termes c'est ça le problème par exemple. Quand on compare avec des mutabimi par exemple na kata quartier la teba mise baza boni oyoyo bazake bazo ko beta musique baza boni na kati orchestre ke oyo ya quartier la te
mais ba mise bazaki belé to yebi bango baza koni komi bimezali ke soki ba bimisi yo ke osala ka ba disque ozana succès on ba konta ba tabong Soleil aza Montana za ba Deo baza ba Suzuki baza ba produit à Koffi Olomide mais kota ko ya Koffi Olomide mais mutu moko oyo ado sala effort ke ado pesa pe kombo ya Koffi kende partout militaire ba kontarine na bon on a robinisa mutu soki to lobine ti reconnu totali bongo c'est que Vibrator ça va bien affilé ça va ezalaka orchestre à moto o bimisi ki edo pesa ndeti kese abimisa mutu te to lo bakwa ndeti bato baleki ko bimisa mutu ngo lo bateke to yebi zoebela to yebi gejo to yebi azaro o to yebi Eric Masudi to yebi bato te obimi bakombo te siko bobimi bosala nini dengi lo bateke kese ngi abeti musique bato ba reconnu mais bato ba bimate basala continuité kese. C'est ça le problème. Auto beta masolonde yango wana. Konista soit siko héritier, soit Fabregas. La Xabiso qui est héritier à l'équipe Fabregas lelo. À l'équipe na orchestre na ye, to ke na musique to orchestre héritier les gars Fabregas. Orchestre ngo leki na ndenge. Et l'équipe yango na makamunyo surtout. Pour lelo ozana batebele wana so to fandi lelo pour Fabregas la bimisa bato so bilongi on so bazala lelo ba mise ba yemba no yebi ban kasi y de deux parts c'est ça ba deux parts et ça la rapport parce que lelo ni basala et lelo ni ça deux parts et lelo nyo tout na lo bara soko zali patron ya baninga o bato no so bato apporter pierre na kati ndako do tonga zala na respect yeba ko kitsa mutema na se yeba ko limbisa bato dans mon thème Fabregas c'est bien té oh si vous notez sur on est Beckham on a longola nanyo pardon ba non so bazalaki zalaki na babuchu balongola kanini mais orchestre ningi za la danger soki atambulaki na bango partout alinga za la danger mais take yembo comme na tanga kolia mbuma ba mission no so bazalaka te biloko ba yo kasi bato tambula na Fabregas lelo kasi bato ba travailler kala pona ye okasi ba sepela to c'est la clair pour ya longola bango balonga te mais yene mu da longola bango différence yango o ezalaka te bato balongwe mais yo moko olongoli bango comment différent. Il y a des détails mon le gars qui a héritier mais ma orchestre poto Fabregas poto mais orchestre poto c'est ça le départ il y a la héritier sali à prestation à Olympia avec no beta na Olympia mon petit orchestre o dans la vision na niveau oyo ba guerre héritier bunda ba Fabregas ba tiki na ko bunda ngote héritier bundi guerre à 40 à 45 natana yenyo surtout tia bandiko yana bundi guerre ya 40 à 45 à ça la frottement la vivre la musique à ça la frottement la quartier la tena ba orchestre na no ya bato kombo sala ngwe dans non pas passe héritier bandiko bunda lelo te siko bato ya yambi bino bo comme c'est ba diverser ka po asali orchestre na sima na bango ya on atali sio madilo ba kasha ba neko zana ba vie beaucoup bandozo ngote mais madilo asala orchestre na 95 ozo na ngai asala orchestre na 95 madilo azora ba $100,000 pa ba Omar Bongo azora ba $100,000 pa ba Edward azora ba $100,000 na ba fête ba Sasu eliko lo bateke po sala ki orchestre na 1995 ba nanyo ba leki banyo balongo ba leki était po parce que amiyeba ki oyaza ya on a biso musique ezali mutu famille ba oyazali succès ala album te succès ali personnalité mutu parce que na biso o sala nombre de 11 albums exemple que vient nga wazeko bo sala émission na c'est 11 albums na yenyo to sala wana parce que chaque année on sala disque point akoma na ba disque belé mais banze mbongo nyoso to wana soki ngindisa batu lelo wazeko na mbongo le ka batebele mais tellement disque lelo commandé obimisi ba énergie futi studio futi ba clip po tionga na YouTube batala ngo fele mais surtout ni batebele na télécharger ninyo bien ça la paiement il y a disque ya bato tout balanda ba musicien au moins on mututé voilà pour nous ma clé exemple typique JB pena bato tout na ndenge ni ça album mitabina bimisara disque na ba énergie na ba mbongo na bien na YouTube bato batala ngo fele mais ba plateforme à téléchargement ya sikoyo to na culture wana te surtout biso batebelo na teka fort do teka la banani ngana tunaka disque bimisi ozo teka lango banani mais il y a des Congolais bazana ba pays étrangers bazwa déjà bango nyo surtout à cause wa bord à télécharger ka bord na YouTube na ni na téléphone na télécharger gratuitement
ba site ebele bani ba plateforme ebele dans la kata ni na téléphone a ko télécharger ba biloko ebele na kati wana esili nango na ndenge ezela kaka o sala ke mutana kata téléphone dans le bon mamu so tout ne ga somba ngore ba defa biloko vraiment asombi yango te siko yebisa ngai ba mission ba osa ndeti nini yo do mona mutu su azo protéger kombo na ye likolo musique et anase mutu su musique za likolo kombo sa nini et anase ndeti exemple to vanda awa vena biso ma voix la somme personnelle succès de danger na bazai ko na mabele bele mais tant ba tunaki biso ka bata movenda awa bo c'est la biso vocal ma voix là awa même na petit nanga popine mo bando tatone metaki papa legi na e papa même papa legi a fini ça la vocal ya ma voix la somme bandi ko tatone akena ici fiboye nzema mobimba akende boye mais vocal o eko kangake ba reconnaître tonton Simon ma batelema be popine be azotatone ba camarade nendo ba yebisi yo mona la musique dans des eza eloko moko bwepo ba donateur faut ba sana ka orchestre na so ozana ba donateur na kati orchestre ba orchestre no okito mata bungisa siko musala siko eloko sala hérité chance ba donateur baza orchestre eza makasi asomba banzemba bisombela te eloko ni zo sala mabe. Pourquoi au monde arrêté que Fabrigas ça n'a pas hérité na ndako na ba vibrateur na ba omba avant to yeba bango po ba yeba za ina po ba zo travailler na parler na pate wana ni na nini na lemba sipe ba yara déjà na ndako ba travailler c'est bon était to refungola mitema avant mutoyo achela bango po ba sani ba kota na kata mouvement c'est ça le problème dans lelo Fabrigas a na obligation aux reconnaissant na o héritier ça la reconnaissance ça na ma bête mais et le do bo mabiso na musique et gratitude so reconnaître batuté lo ype ba reconnaître oté musique a Congo da bongo reprend so reconnaître batuté batu ba ça ni ba reconnaître oté c'est ça le problème encore ba kena kata ya bakena kati ya Angola avion moko bapesa nimbo tete quelques personnes balobi we rason pe azana part ya ngona parce que na pas na kati ya wenge musique maison mais we rason azala qui parmi bato bonde au chat désordre ba 12 za okotisi bozongi lelo mbilinga za na orchestre na eto na bano babime pa na c'est parce que ye moko za auteur ya marambo wana. Oui, raison ebisa Fabrigas na bina filé boza batu boza ba camarade quelque chose ça la pana bozonga bayoka te siko we razana we la ebisa bina filé ndeko we bango ku doté ti ayembisa bango na kata disque boro ya nini ayembisa bango na kata disque nzimbo wae yeke bolinga ngo mindondo botombe mutayembi yango Fabrigas mais tanga talisa bango na siko bayoka te siko wera fa kota na mingongo na bango pa baga petit na po boyoka na bosala bo et la vie ya musique ndenge to kutela nango reprend vie ya musique to kutela nango bongo ba musicien ba kabona na bango ndengo siko c'est ça le problème na peso que exemple yo pesinga exemple moko da wera pona ke ndeko ba wata te kaga bina filé na nani wera meka ko salisa bango kete bayoka na po baza batoyo ba outara quartier moko ba vanda ba bon moment ba na ba souvenir coup ba wema na ba orchestre ba quartier ti ba comique ba osala akoma na kata orchestre Fabrigas boyo kana me ba yokana te siko o héritier siko eza na ba guerre na bine za makambo mususu musique eza la passer oyo mona la musique ba écoute ba obeta jour moko le 1er janvier parce que le Fabrigas va être le 31 après le 1er ba obeta ce jour moko les chances au PC pas les problèmes que ça pronostique chance et ça la mutunyo so ndeko ebele Angola héritier na Fabrigas nani ngo gagner na yebisa o héritier tenga misangola bato ba mona cause wa part héritier trop ngana do tali sopo parce que tozala déjà wana asala nini atenga misa Luanda o ngana hotel so clair yo mona ki ba makamunyo tuti salama tozala to ba réaliste to za la teke to bomba makambo to bomba makambo te parce que to yebiki makambo za bon tangi la kisi déjà ki nakata aje beaucoup tani bo solité la kisi ke ba solo la kate siko ngana osko to sani ba solo la kate pour ceux ba no solo ba ninga ba sata sambla ki ba pesa na tambote mais ba betani kara siko ngana yo to sani ngana to na to sala te et là do bomba batu boye vérité comment ko tuer batu yo na biseki pegi ginzunga na trésor pembe. Pourquoi si on a vu que yo na pegi boso la raté que yo moni mabe
ozola nanga soki bato basololaka te bobimisaka bango na tv batika kosalaka basambla nayebisaka bato atu mama na mokili toye libela te opane ngambo ya bomoi tondima eza mabele ata oza ndenge nini yebaka sukasuka okolia toto ozopane natalisa yo eloko moko vie na biso ya sosoliso sakisa cool jour batokunda franco na gombe ayeke oloba neke te nyama panza su sosoliso omoni ndenge osuki atiola franco boye mais nsima akoka koloba ngo te ozopane ntango ozolukaka ke te tosololaka te yebaka mpe na ebembe na yo baosali bakotiola yo mponga na mona yango deya sakisa cool akritika franco baokitisa franco na dernier mare na ye baokitisa ye na libulu opane baokitisa na libulu me alobi ke te nyama opanzi biso sikoyo omoni ndenge osuki te namona moto afinga ebembe oyo ebembe ezaka baswanaka na ebembe te me afinga ye osuki mais zoka ndeke franco akende na ye sala deya bapart des choses mpo azalaki na vision moko beleve franco akuta grand calais na makambo ya musique grand calais asala orchestre na 1950 africa jazz franco aye kosala ok jazz na 1956 mais franco asalama makambo moko boye ya danger koleka mpe grand calais mpo na nini bazalaki barivalité totopona mpe natalisi yo orchestre ya franco eyeki koleka na africa jazz orchestre ya nani ya grand calais esami na 1950 mpo na nini orchestre clé nango ezaka nini bozala na bamélodie ya bien bato bakobetela bino musique ya mbongo ya bien bato bakosalela la prestation na bino mpe ezala vraiment toujours na top yango moni réussite ya musique totale nano yango wana yango nayebi soki te elingi oloba te soki osali orchestre na mpe soki kaka ok jazz esami na 56 africa jazz esami na 1950 tabula asali orchestre na ye na calicule a conquérir franco ntango abandi kobeta musique ekomi ke bato bakoki koloba te africa jazz esalami na nsima mais bato mosusu balobaka tabula abeta musique danger koleka franco mais teke biso bato toyebi bonne musique orchestre ya franco na tabula ekokani te meme na kofuta bato ozola na ngai ekokani te meme na kofuta bato mpo na nini ke te franco azalaki américain tabula azalaki mboka ya nini mboka na biso ya pusini nani Russe azalaki russe donc différence na bango yango wana ozokomprendre donc lelo ndani guerre oyo héritier abunda yango so otiki mfa bukasa babunda yango te ok c'est ça le problème faut être la clair d'accord ko so ebisi lelo a batie ba moyen batie fa bukasa na martyr wa boy a changer date Konistar après Stade de Martyr les solango zo continuer après Stade de Martyr héritier Watanabe apparition ya Kisinzora na télévision wana eza nango zuwa mwana ko masoni ko beta na ko dango te ba Kisinzora ba yebi musique te kozana na ba musicien ngolo bateke te boyebi musique effort ye moko ya bulaka ke te sora longe pe héritier watali arozwa makambo vie eza na ndenge nini toza bantu mutu nyo tufa ye ba place a uti mutu sora yebi place a uti te place a okende pe aoyeba te ye aumene héritier te ayene héritier aida ya kotikala koyede héritier te yo koyebisaka bato te ke yo te ke bata wenge basoutenaki wana ezalaki bitumba ya bana batata bakokota te mais ezalaki mpe bitumba ya clan eza bitumba ya clan te eza bitumba ya clan eza nango bitumba ya clan te soki ezalaki bitumba clan nalandi paka soki ezalaki tosolola te tosolola ngana tokata odimi mpona mamaki ya Kisinzora soki ezalaki bitumba clan olingi komona bato nyonso to babeta na wenge oyo ba-JDT banani nyonso to oyo bato tu oyo tolingi otanga bakombo te balinga bazala derrière héritier batie makambo na bango en jeu mais basundoli héritier Watanabe te eloko moko te bato bakobeta wana masolo ide apakala ngomba tosola ide batikeli yo bitumba wana te mpo bamikolo koti to poni sikoyo yango bamoni bapesa ngo ide tosola ide sikona bapesi yango kasi bavimba bakopesa makambo bongo te mpo parce que mutu na mutu oyebi miziki ezali lokola ndeti bulo mili soki oza otende okwei opopoli maboko ekendaka bongo eliki oloba teke bapesaki charge yo oyebi ke wera na pere courrier elekaka nango bien te sikoyo bakozana ide na ndenge nini ke te topesaki omoni te mpe mamo tosola ke bapesaki fere charge akende obundisa moto baotinde na makambo nini
ba penser à batu on est de balala na ba yelo moko o moni ndenge wera ba sola na héritier eliko lo batene ba kozara bongo ke wera ya na ndaka héritier ndenge ni to vanda te soki to kosola po passer to na biso ba kufi le but to na biso te mais ya ko luka na banda ko ezala te batu so bulaka ndeti ote ko fiolo mide ba komi ko sola na ba sola ki déjà soki ba to sola te makambo ko luka na banda ko ya ko benga na téléphone ba ko benga boko ba no benga na pété et ça la mokili loko moko te mais mokili e comprendre que te boza mikolo to ye libela te to na beto li solo ki ya grand kala kufa yo kasi ba fanatique ya grand kala nyoso to ba no na grand kala ba songi ba suka ba fanatique ya Franco do mona kete Franco do tambola do mona Jean-Jean Tita Chima do tambola ba do rien na ba lutumba ba rien de lo Jean-Jean watala oyebi Jean-Jean mokolo na kokufa kake kobeta e Tita Chima ola no la kabato maloba na nga suka maloba o Franco na nyo lutumba o atikela ka boloba kete Franco de lutumba tanga kufi kake beti azoloba bien Tita Chima no ka Jean-Jean avec na avenue Lemba numéro 24 J Saint Gabriel na coin. Vous comprenez? Mais batikela re malako ba ebisi maloba Tita Chima mokolo na rokufa kake ko beta Tita Chima oya no la maloba na nga suka moto na ba kamata basala monima basala ki avakufa soki mopaya ye ba lobela sango même moto batikela ki maloba Tita Chima ona saini akufaka na 98 tangu oke bana oke ba oti poto 98 lo kombena diato lo koki bakimi na poto yo sona moto ebima musique. Vous comprenez? Wana toza ngai ve Joski Madilu na Ndobo Petum ve Joski na sanonati na Bordeaux ve na Ndobo Petum na Nina Maro nga na provoquer Madilu ve Madilu ngabi ve Madilu toujours Mercedes a misi ngabi ngai ba peta wenge ba me ma vitesse oki nene ba peta wenge ne ba memela makambo nga na kosomba sanonati par rapport à Bandombe to telema wana na Avenue Lemba to seka wana ba tie matanga ya ve ya biso chitatima. Tu comprends? Mais vite tant que beta masolo na ke ba pesi moto guerre ezali makambo musique ezali sala succès yembaka bien orchestre ezalaka bien binonio tout bozalaka bien c'est que musique yango ba pesa moto guerre na makambo nini wona ezali ba popo pakazolo ba selon makanisi na ye yon lunga lokane tete ba via wenge ba sala ki bo tout ebike et Ferrego la zage na charge à wenge surtout et surprenant pe batu héritier watana ba ya obima dernier fils yango pe tolandi trésor congolo alobi olandi trésor congolo donc azo il y a héritier il y a Kisinzo Randonga lobaki que trésor congolo trésor congolo wenge ba soutenir héritier te ba pesa ki est abunda bitumba mombo babika okokana bamonte ba boy ko ba simbisi héritier watana be touche wana eloko Kisinzo Randonga ngai makambo na robeta na ngali solo de trésor congolo na monaka depuis fala pimele makina milika beta na TV mamna robeta te muziki ezali ndenge héritier akena robeta mamani nde na robeta trésor congolo ta beta masolo ke fali apimele makina lipa parce que mutabonga beta na TV ki ayepa mutu Amelia kite ayaki pa fali poilia mais fala pimela ye maki da ko mele tikatolo siko muta déclarer ma bon mama musique robeta on ne maza quand même chargé à cause la charge marketing bato yo bazo sala ma beo basela fali promotion à tout moment na ka orchestre ne da rayena marka house donc ma musique on ninga na yebeli bato na bako la charge marketing te pour ba yebi ngote directeur marketing orchestre sala randenge ceux qui musiciens orchestre dans 3 ans qu'on l'a bien ma musique abi pe ma marketing dans autres travailler orchestre moi ça promotion orchestre hier al makamo moko be bolé kana TV bino bofinga ka quand ba du vexé information orchestre bolobi moké et ça ba erreur o bango ba salaka ba ye barake de tant bazara dia pa pembe déjà musicien ba lo ba makambo o musicien do sala bango ba robeta ma solo moko tekete o te biso do sala ki bo do ça était musicien na moni faire ba qualité faire azala ngo ngana ba qualité faire pas ouais comprends qualité à faire là ouais nos affaires le roi Messi na ka orchestre na maison mais vous comprenez mais faire Messi tout autour ezana batu ba benga diviser pour me régner c'est ça le problème encore mais si ngai par exemple so na za fanatique qui a fait rebel à travers na ka fait na robeta na tala faire azana na robeta li solo orchestre musuté
Dans l'hôtel, la qualité à faire ça, la guibouille, dans le bagage, ma faire. Sur la manière, quand ça va combattre orchestre moussous, il y a qui critiquer orchestre moussous. Et bien, il y a un match. Pourtant, il y a critiqué votre analyse, votre analyse, bateau, la biso. D'autres, ça l'analyse. Mais nous, nous moutons dans l'orchestre, nous avons un mouton, à finir, et formation, nous avons un orchestre, 3 minutes. Et de ma musique au tsara ba trésor congolais. Ngara jour abetara li solo ka gete Maki na mapa nati fala pimela beta on a TV na bayemba la mort. De ma musique a ba Konistar même trésor congolais malgré Zolo Bani était mais il a confirmé que le 30 juin de côté pour comprendre que c'est sa musique tous en a pour ça musique ce qui fait rabeti le 30 juin inta. Aujourd'hui, on a monté bêta. Toi, on a porté ce qu'on martyr, on a ils ont un n'engagé kala. Mais bah tu analyses bah lobby que ça n'ongo bah j'ai fait à sali pour le 30 juin là. Si koyo, nani ala la gina fait. Trésor pembela zota la. Nani ala la gina fait ndagumo. Pour y bah qui te faire ça bah j'ai. Dio mut analyse na faire na bo finga gaé bo qui para vie à faire était bo vie à faire était. C'est qui faire ça la minute to so no faire ça. Bah sali ka calcul. To so na yo. Na minute pour moni que le lo musique est dans ma bé. Faire azobi na musique na yé. Badagi na selo badagi so na boîte moro bewana na minute so ti fait ti héritier no beta martyr faire dans na poto ozomba te pote bato basala bozo image moyo muta o sepela na ye ki adobi na maram na ye kuna me bino bozo boye na ona nenga kilelo mais ti héritier beta martyr faire dans na kinite ozomba ki ndoki peso mona ki batagi chasa badana makambe belé faire dans na poto ava kuto héritier beta kuto martyr faire dans na poto. Mais bouger image moté faire rubina do chaboye aoke na mabele fo boye baka via moto so boye via moto image kala aida na kala la boîte na mamla kala le TikTok comme buso ba baroza partir mutument do se pas na TikTok et comme on place mo boye ya ba vantier tous ala honnête lelo oyoyo so le moment na ke musique et que liboso boki na ba problème té bozwa ka bakaliki la ba orchestre ba tuté boye na kata ba orchestre lo ngana zo boye ndé il est temps royal kabuki orbeta le solo ke ba vie ba yeba ke héritier okokate parce que tant héritier aroyo kango na te bato ba luka bazong c'est l'affaire ba buzoba pour maga muso so ke yena vitala maga muso na directeur marketing faire alobi maga muso surtout o ya lobaka o trésor congo la lobaka o marka o za lobaka e utanga na manumba faire faire ye moko mutaloba ngona wana za makambo wana ezalaka kanda. Quand on apparition en trésor congolais faire est bien monté. Bon oui bon est-ce qu'il y a autre d'autres sont na yote. Mutu na mutu lelo to mo ya directeur ya nini ya marketing ba orchestre nyozo to mo le basala page. Pour la nini ayebi ki ta ngo kete ana liberté ko loba makambo na ye po ayebi ke o etinda mutema na loba ako loba po bazana ba page na ba. Mais ebi badia ta pas directeur marketing tout le monde ba ya to lobi ka ya to lobi siko be so be di badia ta siko moi c'est quoi ça là. Moi si na la journaliste yo solo basiko bongo siko na façon que par exemple mon mobile ya mami lela o te anani yo arrête ka jinga o anani be maga musu batala ngona mi na misu parce que na lo ba lo mo be vie eza sombre o mini ba section bato so ba osala ele ka ba orchestre musu esa nini e bi nana boduka sala ka e bi badia tamtatinda bongo siko to balala na mutu bala mukata la pe maga mo sina sala et c'est berero bato basala wana bozo kota makambo moko be lobby ba succès ba tutu ainsi la nango bato ba donc on normal pour après succès da stabilité on met sur la stabilité ce que so réussite na vie au comme méchant je pas na ba lo moko boye tango évolue comme ça la succès do régner na vie na biso ki chassa évolue ténérie c'est mais jour Carlito abima muta sili ça évolue ko geda Carlito je pas tara bandi ko yemba ba maya wana bato bavandi aya ko yemba ba disque na biso ya na biso na nyo nzoto pe ko mbuye na biso papa Noël balobela ka motoli kambo mbala moko aye bali kambo razali kosala bapekisa ka motoli kambo na tina soki aboyi botika wana Carlito succès ata ba redi ba pesa ba mbote te bio te bi succès nenge kendaka succès silaka mais non muta wa gagner libela azate na musique yo ce qui flatterait au bateau basala lelo ba yeba ke lobi makambo elembaka oko soutenir ministère lelo après 10 ans après 15 ans après 20 ans ce qui ministère dans la vie a bien été yeba e kanga bino bato nyoso tout au bondo travailler na directeur la production on na yebaka na marketing
vena biso manzenza omona ke avant Franco voyager mbakenda de liboso ebike Franco olala awa futi ba hotel ba makamunyo surtout ba mise ba olala awa tali ba tabe instrument salle makamunyo tout ba futi ayeko ebisa gete Franco makamunyo c'est inter mais jour na mona ki be messe manzenza Franco kufa na mona messe manzenza sora lati akuma Mercedes à Bordeaux au moins na safari à Bordeaux sora za nini ote Mercedes à grise au moins na safari à grise mais jour na mona messe manzenza va pangusa mutoki na chapeau na hôtel ngana bia mokileza abatu reprend peut Nathalie soke po adagi directeur ya marketing na production ya makambunyo surtout ya Franco mais jour Franco akufa na hôtel messe manzenza ayako na mbonga ndaku na ye na yangambi je crois 40 messe manzenza mais soko moni ya mutamayele ya rosarana temta sa Franco lo ba français messe manzenza wana maintenant Franco a koufi vie à messe manzenza pe ça nini et beba mo qui n'est pas taboulay exactement parce que yo bande ko travailler kuna pas mon appel dégoût le la koufata na monga fula donc makambo bato basala oh succès si la ranango oh na j'ai nonde muto renye libela za tete to ali mettait comme un danger gato bivin ça doit renye ali mettait batunyo tout azala kia wa ba yo kela na gato mawa pour mon mélodie au mon ebineli makamunyo surtout danger pour na gato bivin mais le gato bivin azala batutu ba ko na li mettait wana mutabenga ata gato bivin lelo azati on total sarabatu ko boulara te so flatter musicien na bino na tana bino succès bo boulé mangambesili on a fait sa conseil général ba préciser pour na mututé reprend be total ba gato bivin ça est tout na prendre ba professionnel gato bivin ça est carton le lot ça nini aleka reprend makamunyo te sala rani eleki lango makamuto le kara te libelate Koni Star makamuto le kara je crois que conseil wana et sali bande bebele bien na moni ngeringer courant on est couré ici courant c'est fallait battre le téléphone à charge voilà donc Koni Star analyse lobby héritier watanabe atika ba prétexte que mbule beta ki sala ki boye wana beta ina ngote concert kolonzoto concert Kolonzoto lokola pesi data Kolonzoto to boyete Kolonzoto makamwana tsi ko sala interview te ezali batu o ba sala ba analyse na bango na ba calcul tant on muta ponaki de date wana da kizo bate abi abatika kozwa raison ya dana raison te andi marake concert simbi te na yebisi yo martyr balimbaka na bango ngote soko da danger muta robeta martyr na façon tout oye ali po martyr beta ngo une fois te reninga Martyr abeta on dit une fois tenez Kofi l'homme d'abeta Martyr des fou mais abeta rara moko à 2003 mais on a tu dois beta ngote parce que Martyr balemba ngote tant on a déjà makasi profiter na temps o yozali ko linga rapete kete batu fo bazala ka le devant bon yo beta raté de héritier tu as cette date na eza yé pour parce que alobi na biso ga robeta Martyr 5 fois et ça y est si vous avez beta masolo les 25 wana yé mona leki na TV tabi ke tebo limbisa ngai les 25 na tiaki te ataki date wana yeba ke date wana daki date oya ponaki yango en plus il faut respecter héritier à Betty Martin un espace à 50 jours parce que et moi j'en ai 4 semaines vous en avez non et moi j'en ai 4 semaines quand on a un mois 34 semaines Aza garçon félicité o ngazo mona bato ba okene ba midi 14 ba beta ba sala te akozonga lisusu akobeta lisusu donc so ba beti bongo tonta 2024 2025 2026 atiki mama martyr o ba rien asima pe ba pousser pour ouvrir beti martyr 4 fois bato ba fanda tout monde te bato ba sala mutaliki ouvrir na record martyr azate pour beti ba nombre beti on 4 fois o ba rien asima ba ko matina 5 fois te bato ba beta ouvrir atiki na 4 fois o yaye ba beti 5 ba beti 6 yango eza musique ya Congo fait que likolo o ba opena sima ba sani ba continuer musique tolandi batu balobi faire gol azana o prêter ya obeta martyr parce qu'il y a un problème auti na ba prison et ça là bien denga possible date mais azana on peut prêter pour faire bimisa non album pour album peut ça succès pour ça la peut succès kala tu peux dire quoi par là est-ce que bazo lembi ça faire gol là wana batanine batani ba pesa ba lui makambo ezaka ba analyse ba analyse ko loko na pesa bino comment bino bokute na faire ngo pété
bosolo lité ça s'appelle lecture bango bakotaka na kalikili balembisa esprit à faire lecture dans ngo bongote musique na biso ke dalaka kombo ya moto soki ezo peser makambo soki dans ngo facile ezo la nanga kombo moto ezo peser moto akutana na faire na bata analyse on a pas de faire avant de porte le pont on est ba yebi na bango ngote mais comment c'est fait-il bino bosala kaka analyse kaka pona moto moko pesi musique ezo kufa yango wana o nga va rasko clair batebele bakopena ngate ngala sala ke mission nazalaka clair na makambo ezo koleka so lingaka mudu te na lo babino embele boyoka na raté elo ke sala ba tu passe yango wana makambo ya faire na reko lo bateke te faire ko changer date ou pas il faut na tout nango trésor pembele ou pegi kinzunga ou soit besino bilele baonde ba lo bakete date ezavema date ba tiaki yango neke ça siko mutu analyse wana non to sona non bata analyse mutalika salinga faire été ken alinga faire été osusu sunana nyo valdi alinga faire été osusu bango nyeso tune bazala wana ba lexi tu bani soki nyo so ba wechi wana balinga faire été siko bo okipe makamune bo betaka analyse pour la vie na pourquoi Dabatika via faire écran. Basala analyse place makamuna bango o ba mondi basala ba mission zonga normal. Analyse batu basala ngo ezali makambo tozolo batu basala analyse o nde ba otala biso. Bino basala analyse c'est contre boule ya mutu bolo bagete a rotia martirité. Est-ce que bango bakuta na nae? Pour analyser bien siko bato batali faut ba mituna. Tant d'autres l'émission o bozolo ba changer date. Est-ce que bozolo la nae? Je ne suis pas méchant, non, changer. Quand changer la date, c'est ça, makambo ya lomeya, ya makambo ya mbongo ya moto, c'est ça le problème. Vous comprenez? Et ça, makambo ya possibilité, ba pousser à moto, te ka ça martyr par force. Pour martyr na ebisho, pour bête, il faut bon ça ba $550 000. Il y a loué ben instrument solo, ya ko sala makambo ya ko sala makambo publicité makambo tout et ko tarambong. Ba journaliste, ba presse à ligne, ba journaliste à TV, ba publicité, ba panneau. Oh bataka on est dans makamono ba panneau publicitaire et c'est un bon. C'est ça le problème ngwana. Et la facilité. Muto ota na no ke tia tie wana azoro bongam. Siko bino bo solisaka monter bo lingara ete bo beta makamone masolo bon ya changer date pour bo soli na ete. Oso monter kindoki. Ouais so nani c'est ma soxelerie. C'est ça le problème ngwana. Alors nous allons déjà citer pour un point à l'élo. Merci beaucoup Arnaud de comprendre déjà de citer. Est-ce qu'il faut tout retenir par rapport à dire ya kisinzo andanga lobaki ke ba vers wenge ba triquer et retio atana be mutalinga retio atana beza kofi olomeli yango sikoto so anayo muto aida héritier pour ça la bonne da nani ouais ensemble sikoyo muto yo asala iki wera ebe héritier da nani ouais JB Piana sikoyo kisinjora adana kanda ya JB Piana nenga bengane na BCBG na nenga kritika ka wera na kati ya matiki na mabalise wana héritage c'est père na ngote parce que mutu na mutu fa reconnaître place ya uta makambu ndete ba karanine nga de sala ngane tisoni pour qui si jora courageuse si nenga héritage ma epoto bon fala non te rambo place yo mi ba killer wana changa itoke na makambu pour ba promettre ka epoto pa ko folo mide nga na yebi via na nenga fonctionnaire adala ka cœur na epé ouvert JB Piana a un cœur ouvert, bateau nyon tout bazar. Pour les lots ceux qui ont comment que JB Piana bâti ba makelele, bata analyse ba linga baya. Elinge ko magaka ote héritier, nenga bete loko wana, ba JB na ba wera net bataki po ba linga ba changer histoire. Ba le ben na bino da bitumba ya bana batata ba osani, ba kota te. C'est ça le problème ngora. Dans la bitumba, le roi batikele dans ça veut dire que pour na yo wera na JB batikela ki héritier abunda. Batikela ki te ba producteur na été. Toujours bana makambo et ça batu lelo na Congo comme non ndenge et bana ngena ndenge héritier de beta martyr ba wera ba poster te bande bandaki JB Piana poster te pour ani bata ba faux vieux bo banda yo bongo tango ba yeko tchango wana bo changer maman histoire ndenge nini fallait ba na kata martyr bo linge bo changer langage ngape to sala analyse la kiango ke bo zela kiango bongo menzo kande ba sombela ke gâteau paraît que pour ba ya yembela ye joyeux anniversaire na stade de Martyr mais wera sali na ba tu siko analyse pour ani bo développer na makambo mutu o mutu do penser na ngote des fois analyse ya soxelerite comment je imaginer le pan na tsona ke ba ba trikenga mais so ani batongo ko tango koti mo mabi oui, mais qui m'a voulu me dire que c'est la bonne fois. Il est né le simino qui était ouvert à le baguette na TV qui était na royana makamba martyr héritier.
batika osala ba analyse basala be monsieur zonga analyse ya likop moko boye bokitisaka ba effort bato bazo osala bokitisa ngwe da mabe nga c'est pas tout na ba analyse ngote reprend OK bino bozo penser na bato balobaki ba royate mais bino fallait bazala soki ba yaki ke pesi makambo te héritier fallait beta conseil ngoye moko ba viana batie bon poids c'est le problème ba martir esilité martir esilité ngote pour arbitre bakambo azate bon ce que le ban terme ya représentant ce que héritier watanabe abundeli clan wenge kitoko héritier adam médicien outi na kati ya wenge est-ce que abundeli appréciation o ebeti makambo wana ezali la team wata pourtant wata matina podium batu bazalaki parce que c'est courageux aye ko pesa aye ko sala défi na ye moko na kati ya martyr ezali ya mutu te na yebisa yete mutatengela biso martyr ona batele babite asani de yene batongela biso martyr wana ezate pona biso to betaka makambo ebele mobuta tongela ye Moscou mune na Maroc na Casablanca il n'y a pas pensé na biso 80% à sanide et quand on a kata martyr est dans mututé bien afila capable robeta et là quand on masco musique lelo batebele bazo mona kaka martyr on est déjà grave et gravité tiamolende ozua c'est ça le problème ngora ah mais koton di sabatu wana ka ezaka eza stratégique bralement a ressemblé 50 000 billets à celle ba action soit celle ba action c'est que martyr on go pesa mutupe billet yete toto sona yo marketing est arabe a boycotté pe conseil il y a un autre bawana et nico lobaté que tout le monde aura bien tout le monde a martyr c'est ça le il y a un total ici c'est que martyr dans la gare bralement brasserie tout cela non clair à son barano 50 000 billets 30 000 articles les binomo bata orchestre c'est beau bundan à ça la action au sombi débouté ba pèse au billet au sombi débouté tiens comme on a point à si d'ici la billet na surtout on et c'est jusqu'au volontaire ba basan qui baya donc il martyr sur tout ba critère obno boluka bo critiquer héritier atiki ko sele koleka na point action te asali action te qui brasserie morote sombi 50 000 billets pour na héritier la prestation na martyr bozo ni maté que moi na mona mobala solo tant que besoin ngabo bete loga to ba lobela mino gete ba prestation ba billet on est les kake zalaki boye au sombi masanga ba pesi au débit au sombi masanga ba pesi au débit wana mona so ne polémique ndeki sa sentiment ngona il y a leki na ba parcours wana te siko ba sponsor tina ba yebeka que te concert et oui gozalate pour parce que ezaki na tendance que te concert que na annulation héritier te matanga na temba boye na yeke ko marité aboyaki alongola ki date a beti a robeta martyr 6 fois elonga na beti loka yango so a beti 6 fois na po nini tokotika pete oyer kaka bandaka ngaki ngwende wana ya nzungu wana 4 fois martyr bato miso babetaka ba moko dans sens te et pour mutaliki azate na minute. D'accord, merci beaucoup mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Dieu et dites merci aussi à Nondi Premier pour le savoir. Dites aussi merci à Konistar Mavinga, l'historien. Et puis derrière la caméra, c'était Arnaud dans la réalisation aussi. Et voilà, je dis un grand merci à Nelka, financier Nabiso, à PC Sims, directeur technique, et puis le PCA à Doyo, et côté Aza, Bambote, Nabango, meilleur Vena Bango, Bandegonyo, Soto, Congo, Mokili. Nous avons fini cette émission, nous allons revenir pour un autre sujet. Mikolo, Toza, Awa. Na Konistar to banda ko revenir à chaque fois actualité banda roya to banda ko revenir na marambango bande onanga o nyoso tout balandaranga na Congo mokili tout ça déjà dans les bons émissions na pour ça beaucoup melanga janvier mobimba na banda robwaka bato nyoso tout banda olandianga na ba privé ko komelanga o to banda sola na bango mobali mwasi janvier mobimbeza. Pour Nabino 2023, il y a des dédicaces, gratuitement. Des dédicaces gratuite. L'émission Koni Star, moi, je suis fan de ça toutes. Pour te vider na biso. Ouais, sur la taille de Paris, Claude de Moseka. Pour ce moindo, ceux qui amènent les JV Span dans la personne de la musique, pas Zali, Guigui Dakocha, Idriss Dakocha, Roger Dakocha, Bino Bozali famille. Son Excellence Didier Boudimou, la personne de Belé Siko Zali. Nathalie Lisusu, Doudou Ayoka, ceux qui n'ont Lisusu, na Nenge Akinia, Nathalie Bema Pondomba, Nathalie Lisusu na Betty CT, Chama Sunda, Raymond Singa, Pascal Yombe, na Nenge Milula les 30 à Lelo,
makambo eza ko yinda do carton do ki chalokolo o chalokolo wapi na ndenge ezala kaka na pesi mbote pa ya Philippine Makaya na pesi mbote lisusu pa ya Sandra Ngunga yo yebi kaka konisa alinga ko ya mingi me tika zunguluke c'est ça le problème yango wana donc milulu na biso ezali le 30 sur carton na yebi que les gens non nos invités na ndenge makambo ezala kaka donc nzambe aeba toujours kobatela biso nyonso to ezala toujours dans les bons bien aimé Luzita pondomba professionnel ndombasi cerveau toujours fait ça nini fait lia et kenda batetika la bateau Clarisse de Canto Doudou Lutadila Gunther Lutadila Richard Akunzi Arika Kunji Chaga Lutadila Yabino Angwana Nathalie Lutadila bozala bien merci beaucoup la peine a raisonné Olga la diva maman Kabelo na raisonné pe Kadika di Mabokete double poche moi sur l'équipe mi bale belé na ba possible Mandela Weston ko bosala raete pangi plus pangi Mandela Weston Kapi Baoba pe on a l'équipe biso Corniche Tambane Luanda et Kinshasa t'appartient bandeko pe na bosani ça veut dire que babo na bois kibinoté et Peggy Lams na Jino Kala la pesa ko ba mbote ba oti Brésil ba na ba bon séjour ah ba na makambe belé ba osal merci beaucoup na pesi bango pe ba mbote na bango côté bazalé tokutani na prochainement na prochain numéro avec le nouveau invité merci. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.